Bokota, 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 makambo sur makambo, dossier sur dossier, affaire sur affaire, bande konanga, ya somo, makambo ya kobeba, makambo ya koinda, makambo ya somo, na ndenge moko ya somo, bande konanga. Kolala kolamuka na basango, kolala kolamuka na ya kobeba, kolala kolamuka na ya koinda, kolala kolamuka na ya moto kolala kolamuka na makambo, kolala kolamuka na ba affaire, kolala kolamuka na ba dossier, bandeko nanga ya somo, ba dossier ya kosakana te, ba dossier ya koindisa, ba dossier ya kobebisa, ba dossier ya somo. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officielle. Bienvenue na balandi nyonso yakala, bienvenue na ba o nyonso yasika. Ka ndenge toyebisaka bino boyei malamu na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Pona bandeko ya sika o bakoti sika na chaîne na biso ya Kisongi officiel, chaîne moko ya kitoko bandeko nanga, to sengi na bino kaka bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ekosala que à chaque fois que Kisongi officiel arobanotiaka ba vidéo ya sika boko zala directement et encore informé. Tolobaka na bino toujours et encore que non, vous informer c'est notre devoir, vous informer eza penza musala na biso, tokoki kovanda teke santo ya ko informer bino. Donc ezalaka toujours et encore obligation na biso ya koya ko informer bino. Bandeko na nga tango bolandaka video na biso bobosana pete ko partagele biso video, boyemaka video, bo kommentaka video na biso epesaka biso makasi lisusu ya kokende ko lukela bino ba information kaka ndenge esengeli. Lelo oyo toye na dossier ya Pasteur Mike Kalambai. Nabandi ebele apatu toyebi Pasteur Mike Kalambai, ebele abatu toyebi histoire ya Pasteur Mike. Pasteur Mike abalana na Peniel, après kaka kobalana na bango baye kobota mwana liboso na kombo ya Shaddai. Nde place ba makambo ebandaki. Kande boyebi na couple nyonso makambo ezangaka te. Ale baye ko surmonter mwa ba makambo mosusu tina ndenge baye kobota mwana na bango oya mibale Ezayon. Biso nyonso toyeba histoire. Tango bayaki kobota Ezayon, nde sikoyo mbutu ya makasi eye kobima, mbutu ya somo eye kobima. Bandeko na nga toye kolala tolamuki kaboye, biso nyonso toyaki kosutuka. Peniel ayaki kobimisa nyonso ya Pasteur Mike Kalambai na poasa. Selon ba propos ya Peniel Samba ezalaki ke ye azobo ya Pasteur Mike Kalambai parce que Pasteur Mike abandaki kobeta ye. Au-delà ya kobeta ye, Pasteur Mike Kalambai azalaki na kindumba moko na ndenge moko ya somo. Mais makambo oyo ekamusaka biso nyonso après ba propos ya Peniel. Tango bakomaki na processus que non ba divorcer. Pasteur Mike asengaki test ya ADN po na mwana na bango ya mibale. Donc Pasteur Mike Kalambai atikala kosalela Peniel confiance te po na zemi ya mibale. Point d'interrogation. Sikoyo na libalango nani mutu abandaki kotriche moninga. Ezalaki Pasteur Mike Kalambai to abando sala kindumba, to ezalaki Peniel nde abandaki kosala kindumba, parce que toyebi biso nyonso neti moi personnellement je suis une femme mariée. Soki ozui zemi déjà mobala ayebi ke eza zemi nanga emata ekita. Pourquoi? Parce que ayebi ke mwasi nanga azalaka na mobali mosusu te à part ngai. Ata soki mwana azwi elongi na ye te, mwana azwi elongi yanga mama to ya bandeko nanga to ya bandeko na ye, ayebi kake no aza mwana na ye, parce que ayebi ke mwasi o naza na ye na ndako libala
akoki kobima libanda te keno aluka mobali mosusu libanda. Mais soki mobali akomi na niveau ya koluka keno basala bateste ya ADN ayeba soki mwana aza ya ye to soki mwana aza ya ye te, déjà na place wana cela veut dire que mobali aza déjà na bamakanisi. Donc asuspectaka yo déjà ke okoki kozala na mibali soit asi atrapa yo peut-être na appel téléphonique, peut-être na bamessage ka ndenge ezalaka ya mibali mosusu bazokomelaka yo. Yango etindaka mibali mosusu bakomi na confiance te soki mwasi akomi kobota. Bandeko na nga toza penza na sujet wana te. Après wana to continue na mwa sujet o moke et puis tokota sujet na biso ya lelo. Après wana la famille ko kabwana oyo pasteur Mike Kalambai na Peniel bayaki ko kabwana. Du coup toyaki ko vanda kaboye pas même 2 ans. Toyaki ko mona bolumbu ya Peniel Nsamba na mobali na ndako. Ezalaki makambo moko ya soni makasi, ya soni surtout pona biso basi. Mwasi obomi libala yo moko, eza te ke no pasteur Mike nde abengana Peniel na ndako libala te. Me Peniel ye moko aboma libala. Koboma libala wana abomaki, toya kovanda ka boye bolumbu ya Peniel Magoda na mobali mosusu bandeko nanga. En tout cas makambo moko ya soni ba video wana ka ndenge boyebi internet abombaka na ye ba video. Internet abombaka ba video e mata ye kita. Ata soki olobi ke non e komata eko kita bana tango bazokola. Déjà bana bakomonaka un jour makambo mama na bango asala na ba réseaux sociaux. Siko yango eyaka kosala ke bato ebele ba mituna ka mituna siko na ndako libala yango. Mutu abando sala kindumba ezalaki pasteur Mike to ezalaki Peniel. Parce que si réellement pasteur Mike Kalambai abandaki kosala kindumba tolingaki tomona penza lelo oyo ba video ya somo ya pasteur Mike Kalambai. Mais tovanda totikala komona ba video ya somo te ya pasteur Mike Kalambai. Totikala komona te ke yono yango wana ba video ya pasteur Mike Kalambai ebimi totikala komona ngo te. Ba video tomona eza kaka ya Peniel. Donc cela prouve que moto abandaki kosala kindumba na ndako libala wana c'était Peniel. Donc alingaki vraiment liberté akende ko continuer libanda. Sikoyo ka ndenge nzambe azalaka nzambe ya bolingo, nzambe ya mawa, aye kobimisa ya ye nyonso na poasa. Bandeko nanga toyaki kovanda ka boye, toyaki kovanda ka ndenge tovanda kana biso, toya komona kaka ba photo na ba video moko eyaki kotambola sur les réseaux sociaux ya nini ya TikTok. Pasteur Mike Kalambai alataki kitoko veste na ye. Azalaki pembeni ya mama moko, donc ezalaki jour ya ba grade ya ba église ka ndenge ezalaka bazo latisa bato bazo matisa bato ba ancien ba diacre ba pasteur bazo pakolaka bango mafuta tolo bango na terme wana. Alors pasteur Mike Kalambai azalaki kuna bon ka ndenge ezalaka na cérémonie ba invité pe bato. Pasteur Mike Kalambai afandaki pembeni ya mama oyo bozomona na miniature. Bavandaki ensemble. Alors kosala mwa moto ya makasi na réseaux sociaux ke non pasteur Mike Kalambai ya bali, pasteur Mike Kalambai ya bali, fiancé ya pasteur Mike Kalambai. Kande boyebi na kisongi officiel na ibisaka bino toujours ke na lingaka nanga kozala pressé te ya koya kopanza nteke. Na lingaka toujours kozwa tananga pona koya kopanza nteke. Na lingaka na sala ba renseignement ya makasi soki na moni ke makambo o na zui eza ya solo yango bomona kanga na lingaka toujours koya na lombangu pona koya kobetela bino lisolo. Bandeko nanga ka ne boyebi na ye kaka ko informer bino na ye kaka koyebisa bino ke makambo oyo bozomona na réseaux sociaux boti yango na mutu te la famille. Pasteur Mike Kalambai nanu abali te bandeko nanga mwana ezalaki kaka bavandaki na bango pembeni. Soki botali pe mama wana ndeko oyo bato bazobetela lisolo aza na ye na bague, c'est une femme mariée. Aza na ye na mobali na ye, donc ayaki na ye kaka coïncidence baye kovandisa bango pembeni na pasteur Mike Kalambai. Biso nyonso tolandaki ba interview ya pasteur Mike Kalambai oyo asala
Pasteur Mike Kalambai alobaki ke aza na mwasi. Pasteur Mike aza na mwasi, mais kala te tokoyoka kaka akofficialiser. Siko mwasi yango, selon les explications ya Pasteur Mike Kalambai alobi ayebi famille wana très bien, eza famille moko chrétienne, eza famille moko babangaka nzambe, eza famille moko basambelaka penza makasi. Alors kolinga a officialiser makambo, mais aza na eloko moko alingi penza a se rassurer. Bino moko boyebi mutu deja soki azalaki marié eke akomi na niveau ya ko divorcer, la plupart de gens bazalaka na kobanga, azobanga que peut-être mwasi na kobala pe aozala neti oya liboso, peut-être oya rozala peut-être pire, bon peut-être oya rozala bien. Kobanga ezalaka kobanga wana ezalaka nango normal. Ezalaka penza normal, c'est tout à fait normal parce que ndenge eza boye soki lelo Pasteur Mike Kalambai ya bali eke mwasi wana asengi divorce, ata soki Pasteur Mike Kalambai azalaka bien, mokili koya kopesa penyel raison ke tolobaki nini Pasteur Mike nde aza mabe, tala mwasi mosusu ye oyo akimi ye. Alors de son côté, en tant que mutu, déjà divorce à liboso et si esalemi akolinga abala mwasi oyo ayebi ke mwasi oyo ezala emati ekiti tokozala toujours na ye ensemble. Eza mwa bongo. Donc barimer oyo ezotambola sur les réseaux sociaux ke non Pasteur Mike Kalambai ya fiancé, Pasteur Mike Kalambai oyo mwasi na ye, en tout cas eza na ye mwasi na ye te, eza mwasi ya bato. Yango nazo profiter pe koya kopesa conseil na bandeko na biso oyo balingaka kobala bamibali oyo baza deja na population, baza populaire, bamibala ba star. Bandeko nanga yo ozolinga kobala mobala star, conseil na oya kosenga na yo, premièrement zala mwasi ya makasi, deuxièmement zala mwasi ya ba prière. Parce que bamibali oyo ya ba star bazalaka na bango na kindumba te, mais kindumba eyaka kolanda bango. Eza na basi oyo bavandaka penza na coin, alobi penza ke nga ndenge eza boye nga ifo kana bimaka na mutu kingandi, ifo kaka na bota na ye emata ekita, ifo kaka na bota na ye. Basi ebele bazalaka bongo. Siko soki mwasi moko azoloba bongo pona mobala star, yango bomonaka basi mosusu akolinga kokende kosimba ta kisi pour que aya kobota na mibala yango ya star. Siko yo en tant que mwasi ya star, eloko na yo oyo koki kosala to devoir na yo eza kozalaka mwasi ya ba prière pe kotiaka kimia na ndako, parce que eloko epusaka mingi mibali bakende koluka libanda ezalaka makelele. Soki yo mwasi na ndako oza kaka mwasi moko ya makelele, olingaka kopesa mobali espace te, parce que mibali nyonso bazalaka besoin na espace, aza na besoin pe a se sentir. Ezala te ke yo na ndako oza kaka yo na yo, mema mobali koto yo mwa makambo kaka ya kotia compréhension, yo lingi otia kaka incompréhension, mibali wana babangaka, omona préféré na ye akende na ye libanda parce que ayebi ke libanda kuna bakolengela ye, libanda kuna bakopesa ye kimia. Alors ozobala mobala star, ti yango na mutu ke mobali nanga ozala tenté partout, basi ebele bakobanda kolingaka ye. Siko pour que wana ekoma te akweya na ba piège wana te, nga en tant que mwasi ya libala il faut nazala mwasi ya ba prière, nazalaka mwasi ya mabondeli, nazalaka mwasi oyo nakotiaka kimia na ndako ya kosala ke soki mobala aza na mosala, mobala voyager, mobala aza na ba concert, nga naza wana ntango akoya akuta ndako eza na kimia ya makasi, akuta température eza ya kitoko, ekozala toujours malamu et encore